Alors si autant na lamuki na butu na mi vandinga moko na lobité o ekomi sérieux. Parce qu'au fond na bandu ka délivrance. Or physiquement, spirituellement naza combattu tout ce temps-là na yé. Il y a sa distance et ça y na kin et là on a maintenant ça là na comment ko éviter. Et ça la distance et ça na kin. Azana tina za la distance on a kin était parce que déjà nous autres on a ngeza temple na naza géré pas na yé. Parce que ça dit boutou na mo bimbolali bo pasaka donc boutou na mo bimanenge boutou ezalaka journée pour na ba démon donc boutou na mo bozo pasanga na ye azala musika azala. Alors naye kolongwa na ke na église wana ou na ebisibino ya limité côté industriel ngana kanisi na ke na maboko ya bato malamu na sens oya ya côté ba komaki wana na kende esko na ndenge ya koluka délivrance pour na ngai. Papa ale Satan za malin naye ko kende na lobi Nathalie ka kuna na TV na moni ba publicité ba tchela rabiso comme si michope bimi nguma bimi museleketa bimi nga lobi te nga pena kende kuna musicien sala nini abima mais tellement que esprit na ye s'incarna kana nga makasi na sala prière kala mais nzamba eko ya nolanga na koma pe musala nzambe na yokaka pe musique yango susu te na dégoûta pe yango na forcer le côté. Mais si je vous dis que ezaka na quelques mois awa nde Seigneur azola kisangai comment est-ce que esprit ya musicien wana ezo bima na nzoto na nga. Ndeko mususu natanga commentaire a komi na sa lobi maka moi moi ça zolo bato ebi yango te za ya lokuta soki ezali ya solo apesa ba preuve. So Jesus nazana besoin ko pesa ba preuve te parce que famille na nga d'abord ebi maka nazolo besoin ya solo famille na ye quelques bato ba ebi maka nazolo besoin ya solo. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezo traité ba tempo banduta baboko na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokomo batumena depo makala yaka po tebi docteur azaka kaka moko coach azaka kaka moko kozwa eza nango facile aza pe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingo ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala la pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Bienvenue à ce tout nouveau numéro. Comme d'habitude, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui à la prise de vue au four et au moulin, Jordan Panzou. Merci également à toute l'équipe. Il y a Jolan Zouzi donc, qui est un peu souffrant. Bon rétablissement à lui. Sarif Mbala et merci également à Gédéon Loaé, Couleur Bassel également qui est souffrant. Bon rétablissement et je sais que Dieu au contrôle et tout ira mieux. Merci beaucoup. Alors bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Comme d'habitude, certains ont choisi de nous suivre la journée. Un bon nombre également nous suit la nuit. En tout cas, je crois que nous sommes de cœur avec vous. Alors vous qui n'êtes pas encore abonnés,
Allez vous abonner sur Nouvelle Tendance Télévision. Question tout simplement de toucher sur le bouton en rouge où c'est écrit s'abonner. Juste après, va sur la cloche qui est à côté, touche une fois et tu verras toutes notifications et du coup, tu feras partie de nos abonnés désormais. Merci beaucoup. Nous traversons ces mois de mars où nous célébrons également la Journée internationale de la femme. Donc, nous souhaitons joyeuse fête à toutes les mamans. Merci et joyeuse fête à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Joyeuse fête à Maman Marie M5 qui représente la fondation Né le cœur de la nation partout à travers le monde. Et joyeuse fête à vous qui êtes là. Merci également à Yadjani Sita, merci au prophète et commandant en chef Blanchard Kadhafi. Merci et joyeuse fête à JL Lukombo de Genève. Merci. Nous allons recevoir sur ce plateau une servante de l'Éternel, habituée de ces plateaux. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'il a une mission, à chaque fois qu'il a un message à adresser au peuple de Dieu, elle n'hésite pas, en tout cas, elle revient de temps à autre sur ce plateau. Il s'agit de la prophétesse Jeannette Chibango qui est notre invitée. Avec elle, nous allons faire la continuité de notre témoignage parce qu'il y a une partie très importante que nous avons, jusque-là, on n'a pas abordée. Et nous avons laissé les gens en suspense. Certainement, aujourd'hui, vous serez bénis parce que vous allez quand même découvrir comment est-ce qu'il a échappé à cette étape, comment est-ce qu'il a accepté et il a quitté le monde musical parce que c'est un monde, une fois plongé, pour y quitter, c'est tout un problème. Mais Dieu l'a fait grâce, elle est vivante, elle sert Dieu aujourd'hui et elle a quitté ses milieux. Gloire à Dieu. Servant de l'Éternel, bonne fête, bonjour. Bonjour, merci beaucoup Papa Alain Délé. Merci. En tout cas, bien habillé. Merci. Bien que la monnaie le lot quand même, nous autres apparemment au fond de mon n'a évité pour la maputa ou to. Non, les gens pour la maputa tout ça na 30 jours de prière, tout ça depuis le 1er mars, tout aussi ça les 30 mars, par rapport à programme tout ça na village qui nous ont là. C'est très remarquable, mais je crois, dernièrement, j'aurais appris, apparemment, c'est comme si les autres dérangé PIO, aux qui locaux là, victime, il y a poison, et Dieu a ça la grâce, qui est au Bika. Mais moi, j'ai toujours dit, mon toit a déjà touché un poison, il faut faire très attention qu'au Landela, parce que moindre négligence, déjà ceux qui déjà ont qui attendent déjà le poison, il y a certaines parties comme à Polélé, alors anticorps comme à Elembi. Il faut faire très attention. Est-ce que vous avez un ça là, check up plus sous koyeba ceux qui nini parce que ceux qui nous ont ninga na maramba poison, il faut mbango koyeba. Bon, to landela, ça le kamoko lobby ça très capital et to koyeba landela ngo et voilà. En tout cas, tout ça, l'oppression, il faut l'enlever parce qu'on n'a pas besoin, on a encore besoin de vous. De l'ingati vraiment au quota, hôpital, batan et belé. Je me pose la question, le projet va s'arrêter du coup dans Zela. Zamba Salab Songolu qui est aux ala bien, surtout les ala yangoté pour continuer à ça là naé. Prophétesse Jeannette, depuis un certain temps, tous les Mbakayo, on a au Italie des témoignages. Nous avons reçu beaucoup d'appels. Bande ko babisi biso mwa mingi balobi mais papa Alain bokata biso kaka boye na bokuse totikala koyeba te Sœur Jeannette prophétesse abimaka na makolo to na nzela ya mobali wana musicien ndenge nini pour alongwa na domaine musical parce que ça monde oyo molili ezali. Alors na molili wana yo sala ndenge nini po obima na kati soki toki kozonge la témoignage à partir à place wana. OK, Zamba pambola bande konyoso bazolanda biso na monde entier na pesi nombote na kombo na Yesu et na ba maman na biso nyonso na monde ba bonne fête na biso nyonso na lingi bino mingi et mutu nyonso azolanda biso na émission ya lelo na pamboli na kombo na Yesu Masia. Amen. Émission oyo est porter un plus na vie na yo toyaka pona kolobaka te toyaka pona ba témoignage pe ka te mais toyaka po oyo ka po ozala édifier
et puis oye bandenge ni ko s'en sortir na situation wana ce qui peut na ne comme la yote peut-être Seigneur a permettre que oyo kango lobi parce que lobi okoma donc tant ezo banda ko poussa na yoye ba déjà ndenga ko kima oza averti à travers biso Nzambe asepeli que to lekana na parcours wana pour que yo za l'averti donc on a lobi Nzambe a pambola bande konyoso bolanda biso avant to bande émission na biso donc ils allaient juste pour une courte prière on a sali en passant et na ko répondre à la question papa poser une question mon koza ya tout ya makasi et je m'excuse d'abord na bande konyoso bazolanda biso pour na moi temps off absence na yo moi off autozoa qui ezala quitté parce que nazala ki wana nde to bande ko continuer musala te non et photo yeba que en dehors il y a caméra na sima caméra tout ça le rappel musala Nzambe alors nazala ki moi na déplacement mokié et libanda ya mboka j'étais invité et il fallait qu'il na répondre à l'invitation et ya qui depuis kala alors na baton o yaka depuis kala nazaki déjà na ba programme alors moyen à répondre on attend on ezala ki te on a monnaie que na komi na suka ya nini comment ya visa expiré donc j'étais obligé à répondre nango le plus vite possible donc absence wana ezali donc wana ezali cause nango pour na ko faire comprendre ba na Nzambe absence ya ngai pour na ko continuer mission nani comment émission donc voilà je suis de retour par la grâce de Dieu to koyeba na ko continuer et motuna mosusu lobi comment est-ce que na salaki pour na ko bima na kati ya situation wana papa Lendele vous savez que eza facilité et lelo to kolobela mo makambo belé mais na kati ya kolobela makambo belé na lingi kozonga na no mo moke sima ya vinanga koloba que je me rappelle tant on a bandaka émission sika batte belé bazay problème ngai donc problème nga dans le sens que azo jamais ça ça la boye moi je me dis toujours que na ya ko gangela yo ouais problème c'est pas ko gangela ko juger quelque chose comme ça moi ouais donc c'est-à-dire ozo samsala Nzambe ozabo ezola taboye ochadlo matoyi oza peut-être tout ça comme quoi alors moi c'est-à-dire ezali expérience oyo na joie na ngolo Nzambe na kata musala Nzambe moi kaka moi muki ata 5 jours na bandi musala Nzambe alors depuis expérience wana na joie kango na mi lobelaka ki na koki osala eloko te pona sepelisa mutu je préfère faire quelque chose oyo ezo sepelisa Nzambe même mutu te pourquoi na lobango les allez exemple moko typique na pendant que nazali ko filmer na kati ya ndako na libala et to bien ngunda ko libala meza ki bomatango donc pendant que nazali ko filmer na bande ko filmer makasi na beta ki solo ya musique na ngai ndenge ni sala que na filmer parce que baninga bazali ko mela badiamba et puis ba meka ko pesa ngangwe ko et simba te na nzoto nanga mais au moins cigarette ya ki o simba parce que sala que na ko ko filmer mingi alors na ndenge na kotaka na lire wana tina kati ya ndako libala nazaki toujours na lire ko filmer siko pona kotika ngo to bande ko beba na siko na mutu nazala kinaye il faut tika cigarette faut tika moni déjà eloko ba opekiso otika na mutu o bando sala ngo po o sepelisa papa Lendele nazo sala pona na sepelisa yo soko zate nazo cigarette na bando filmer or pendant que nazo sala ngo ya kimoyibe e komaki lisusu guma kasi koleka ndenge na bande ko filmer naturellement mais évitez ce que vous comprenez papa donc comment jouer na hypocrisie nazo jouer na hypocrisie c'est-à-dire que eloko moyibi nde balobaka ke eloko moyibi ezalaka na goût koleka elengi makasi koleka donc ekomela kinga bongo na komaki ko omoni na tina niveau ya ndenge bato ba se drogaka soka zangi drogue azo trembler azo sala baboy donc c'est-à-dire ekomi overload donc ekomi na niveau moko likolo mais cigarette pourquoi parce que na comme ko banga nazo fimango parce que muto naza na ena sepelisa ye amona ke na tika on a sala mais na souffra ki nango sérieusement et après fin de compte na ko lâcher na bino nonga na okokate donc ce qui est aussi là ici la ka ko zo bisa muto so ke ici la pona eloko pona cigarette yo koni non zela cigarette mais libala to na bo vivre na pena ici là donc c'est-à-dire tala muta ko matina makanisi wana donc nazo pesa conseil parce que tozora ba appel ebele donc to sala musala Nzambe to leki émission to yamba ba appel
alors bato ntango bazobenga mosusu azobenga yo alobi prophète Jeannette tala na loti boye tala na moni boye tala nga mpe nzambe alobelaka nga bandeko basi nde nalobaki nzambe akoeleve bandeko basi ebele nzambe alobi na nga nayebisa bino boye mais siko azomitala ndenge azali bafingaka sœur Jeannette bafingaka prophétesse Jeannette mais nga nano na baboucle d'oreille nga nano na bamèche na oyebisa bato nini pourquoi tozobenga impur eloko impur oyo nzambe abengi impureté ma sœur yo ozolanda nga bima lève-toi nzambe abengi yo ndenge ozali nzambe alingi yo ndenge ozali Yemo bando pesa au forme. Yemo ko pesa forme ndako etongama na mukolo moko te. Moi je t'encourage, je vous encourage bisika nyonso bozali telema yaka to sala musala nzambe kanga matoi kanga misu parce que les gens bato basala mana pona koloba. Soki to bito landa bato nde baloba. Ça te fait quoi tant au monde même sous prébattre pression ya ko finga pe ba fingi misu pe le bipe mabe pona yo ça te dérange? Papa, liboso ni na manière kolela. Okoza niveau te. Liboso na za ko. Bande ko commentaire, pardon. Bande ko finga na commentaire. Nga bo finga binonga. Mais botika quand même maman Jeannette azala kimia. Liboso na za ki kolela. So ka na moni bongo lokwa na za de bilela lela na supportera tale. Na ko banda kolela. Papa batamona ki passe on a papa Roger donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas courage on a tellement et va grâce na yo abandonner bisanga toujours sala musala nzamba pesio kolanda mupité comme ça na décision na bino sala lisu te na fukami na olele nzambe na bi musala ngopesinga musala pasi bo bazo finga nga ba oloba bo ayebisinga lobi il faut sala musala na tindio ça parce que nga na zena ba besoin na nga siko abimelinga okutani na nzambe eloko liboso sani opese osengi ba posa na kangi na lokolo na banzo ninga na Seigneur na banzo tangele bilo na lingi donne-moi ceci donne-moi cela donne-moi azo ningi sanga tindi kinga na lokolo fais d'abord ce que je t'ai dit de faire avant nga na sala oza posa mondema no yo sala na nga na tindi sima nga pe na nga bimbe bazo pe alobi na bazo finga alobi sala o nga na depuis ces jours là na téléma na la décision na lobby je reste tel que je suis na ko servir nzambe ndenge nazali et le reste et koza la force na ngate ndenge nzamba bandaki musala e ndenge kokoma na routine suka donc makambo to sala kana za lokwa to limita ka nzambe tana biso ezata nzambe te soko linga na changer na 2 jours désolé olinga na changer na 1 mois désolé olinga na changer na 1 année désolé mais nzambe ayebi aza maître ya temps et à circonstances. Ce qui est important, naïe pour le bas de la part du Seigneur. Je m'habille décemment, comme la parole de Dieu nous dit. Je fais ma part, il y a coupé sa message. Bah oya kozo bazui, bah ope ba rolingate ba sani, bah tiki on force personne, te forcera mon tout. Effectivement. Merci beaucoup pour l'approche wana, je crois et tozongi sikoyo na témoignage. Otoyeba quand même. Monde musical, les monde moko, ils ont mozindo ya bondo qui ya science, ya makambo belé za kati wana. Lelo tozonga. Maman Jeannette obima kuna ndenge nini. Merci. Na question wana, na maman Jeannette abima na maboko ya musicien wana et puis na monde musical ndenge nini. Maman Jeannette abima lolenge oyo. Tant le Seigneur a lobi nangana nuke ako utiliser ngana âge à 30 ans. Ngana ndeko wana tozai ko bimana zaki na moins de 30 ans. Donc maintenant sa bitumbanyo so komele ngai ezaki na komaki na 29 ans. Or je ne savais pas déjà que nazo atteindre na âge nzamba lobaki nanga ako utiliser nga. Et en même temps ezalaki déjà combat, c'est-à-dire Satan tant to bota makabi ke mwana abotami na étoile. Mwana abotami na grâce. Nzela nzamba shela ye eza oyo. Lokola aza mosali ya nzambe ayebi lobi na ngai Satan ayebi ke oyo muto oyo so na tiki ebo etala lobi neza boya kobikisa bato bela kosala boye akoluka sani adérampe nzela na ngai na nzela akoderampe nga akotelemisela ngai ba ikolite na ye nakutana na bango en sorte que nazala na nzela oyo nzambe abengela ngai te. Alors na nzela wana oyo Satan alekisaki ngai nde esika nakende kokutana na ba ikolite na ye mais ce que lokola temps ya nzambe kokaki nzamba moni ke mwana na ngai temps na ye koki fona sina utiliser ye parce que nzamba ye kolukanga na kati ya nzela wana et na 30 ans que komaki komba
nazalaki na bitumba ezalaki ya ye te ezalaki menace ya ye ikolite na Satan ye moko en personne mais lokola na ye kolobela lelo mpona nini comment ndenge nini nazalaki délivré na kati ya monde wana na toucher plus mingi côté ya monde musical na toucher côté à Satan te alors na 30 ans wana déjà et lokola ekomaki combat yepe mutu wana musicien wana en question ndenge nalobaki l'autre fois que nzoto nanga komisaki yango temple na ye c'est-à-dire donc temple na ye ezalaki na kati ya nzoto na ngai parce que ayebaki déjà eloko nini nga naza nango et bakozwa mwasi nyonso n'importe qui te pour basala au temple non ako utiliser yo akozwa nini comment biloko na ye atiki na kati ya nzoto na yo soka bimi na mwasi et puis ayebi ke yo ndenge ozokende obima na mobali mosusu wana milimo oyo atiki na kati na yo ntango ozokende obima na mobali mosusu azozwa baétoile bachance basuccès ya mobali wana azwi yango donc azozwa yango à travers yo ndenge ozobima na mobali wana parce que alingi yo taza na besoin na yo te oza na capacité ya power donc ya puissance oyo azoluka te mais ce que moto aza na capacité ya puissance élevée oyo azoluka mpona musique na ye nde sikoyo bakozwa bakomisi nzoto ya moto wana temple donc c'est-à-dire faut yo ozala temple na ye na moment nyonso oyo alingi asala baincantation biloko na ye makambo tout ça na kati na yo. Alors, tant on zamba banzo lakisanga siko biloko wana, nde tolobaka l'autre fois tosuka kita on abimi, nazomona na banzo belela, nazobisa batuke aza boye. Muto bozo mona oyo aza muto te botika ye, aza boye, aza muta misala mabe, aza vampire, aza donc amelaka makila bato, aza ndoki, aza muta ba science, tala na moni boye nazo belela ye. Et muta za ko kipenga te. Alors si quand on a l'amour qui na butu na mi vandinga moko na lobité o ekomi sérieux ce qu'on fait na banduluka délivrance or physiquement spirituellement naza combattu tout ce temps là na ye y a za distance ezala ye na kin eloko na banda osala na koma ko éviter eloko a liboso ezala za distance ezala za na kin azana tina za la distance on a kinité parce que déjà nzoto na ngeza temple na naza géré pa na ye ce qu'il fallait ki ngai na luka délivrance ya vie na ngai na lobi bon na luka délivrance lokola pe na ngolo nzambe moi vie de prière ezalaki déjà na bandaki na ko bondela nga moko ko luka nzambe de to betaka masolo le to fa ba montagne bangomba na continuer ki nango mais na lobi te il faut sikoyo na kende pe komitika na maboko ya basali ya nzambe papa ale satan za malin na eko kende na lobi na talika kuna na TV na moni ya ba publicité ba tshela rabiso kamen si michope bimi nguma bimi museleketa bimi nga lobi te nga pena kende kuna musicien sala nini abima pour ezaki ka so lali na butu omoni ya ye ça dit butu na mo bimbolali bo pasaka donc butu na mo bimba ndenge butu ezalaka journée pour na ba démon donc butu na mo bozo pasanga na ye azala musika azala bozo pasanga na ye omoni bozana ye bozo seka bozo sala boye tamso bozo s'embrasser bozo bima donc tout ça toutes ces choses là. Alors mais Nathan ozo olali na butu vous passez par exemple sous nuit ensemble bien balé est-ce que na physique botan o lamu ki pe na tongo banda constater que na oto tambola na mobali na oto za na mobali to ezaki na kaka na butu na ninga ndoto so comme na ba dimension wana c'est-à-dire que comme na ba dimension élevée na ba haut niveau mais mususu ezaka nango normal et sali na busami na butu esuki na butu ouais mususu pesa raso comme na ba niveau wana donc c'est-à-dire que mutu wana yaki vraiment physiquement mais yo siko molimo na onde zaki ya kokufa sali no makambo nyonso physiquement akei ndetango kolamu komoni que tout et tout omoni nyonso wana voilà alors naye kolongwa na ke na église wana ou na ebisi bino ya limité côté industriel ngana kanisi na ke na maboko ya bato malamu na ebisi bango pe botala nazomona boye na bayambaki nga pe malamu bakutani kinga na mosali moko wana e botala nazomona boye nazomona première fois nano na kota na église wana c'est-à-dire mbalalanga liboso ya kokota na église er bakati na ngamu parce que ezalaki liboso na mpanzi ya koto donc tout à liboso na kendaka wana quand j'étais enceinte ya mwana nanga
et wana eza mosusu wana siko première fois dans na sens oyo ya côté bakomaki wana na kende siko na ndenge ya koluka délivrance mpona ngai. Alors tant nakomi wana nde bakutanisanga na mosali moko azalaki wana na expliquer pe problème na ngai alobi non tokolandelo na prière tout ça, mais na kotaki na église wana donc na sentaki na kati na ngai vraiment que donc c'est-à-dire nazoka solo ya ebembe parce que na grâce en Nzambe nayokaka solo ya kufa. Nayokaka solo ya kufa, nayokaka solo ya ebembe, nayokaka donc nazaka na ba sensation wana na ngolo Nzambe et ndenge moko a permettre. Donc nayokaki vraiment solo moko mabe. Na kati église. Na kati église. Mais le quoi non nazaki na bébé spirituel, non na comprendre ki makambo ebele te. Alors tant babanzo landelanga na ba délivrance, tout d'un coup na lali na butu na kona déjà ba oselanga ba délivrance kuna. Na lali na butu na zoyoka mutu azo seka makasi na ute délivrance ba salelinga délivrance yo nani ngai musicien tel allez tolobi na yo bima na kombo na Yesu tika nzoto na ye osala nini nga na sala e boino yango Satan c'est un menteur. Satan c'est un menteur. Na sala boy na sala yepe yebisa kisko en plein culte. Ouais. Numéro 1. Tant non, c'est-à-dire na moni pe ba selinga délivrance na lembi nzoto lembi na zongi na ndap na la na pongi nazoka mutu azosekanga makasi mutu azosekanga na voix monene azoloba na ngabi enfin nazwi yo nazali koluka yo nazwi yo wana ndeko musicien azongi lisusu toka komi mutu mususu ka wana sikoyo ezalaki eza sikoyo Satan, c'est-à-dire nga nakanisi na ke délivrance nzoka na kende suku nde komi tika lisusu nde na maboko ya Satan na ye moko. Donc ezali tozoloba makambo po bato ba comprendre que tant bazo sala délivrance omoni mutu azoloba ngai tata mwasi na ye na bimi na kei na tiki ale bima na kombo na Yesu bachepe micro yo tata mwasi sala nini esili amen bobia aza délivré. Vous avez une publicité quoi? Publicité. Les diables ont la publicité na moko. Voilà. Donc on a surtout qui alobi Nzambe vani na yoka donc ce que na vandi ngamoko na kati na ngai conscience na ngai ezoloba ke voix neza ya bien te mais na bonzoto na ngai na loba te lokwa ba salinga délivrance nde Nzambe azoloba na ngai kaza ko luka ngai na yepa na yesiko na yepa na yesiko za ko luka ngai depuis ka. Moi, je pensais que c'est là qui. Le discernement à voir les Ezalaki. Ezalaki. Et c'est là qui était. Nandenge na ekolongwa. Donc, on a dit que tout ça, moi, recul moukier. Ah bon, la zone ce qu'on a mboka nazala que c'est qu'on a qui délivrance totale. Délivrance totale na zoki ango plus nga moko donc sur la délivrance na ngai non à 100% 90% na salango nga moko et 10% nde mosali ya Nzambe aki kobakisa. Alors na salaki yango nga moko ndenge nini nde point bandeko batunaki nga ebele. Tango na komi wana bandoto wana ezali ko continuer. Bandoto wana ezali continuer, ezali toujours komona ye. Et ya liboso na lobaki na koyokaka lisusu musique na ye te. Ezaki décision. Na koyokaka su musique na ye te. Ezala musique moderne na koyoka ngo lisusu te. Na lobi na munoko na bandi ko prier Seigneur sunganga natika musique sunganga na boyango sunganga c'est-à-dire na bandi ko prier pona nazo bondela na koti penza ba retraite ka pona yoka su musique ona te Nzambe bomanga matoi musique wana na dégoûter yango na yoka ngo dégoût soki nazo yoka ngo na yoka ngo mabe esala ngelo côté okoki ko imaginer et ce que je vous dis c'est la vérité. Pendant la salle prière wana depuis 2016 depuis parce que les gens moko na bango na zali ko linga makasi na ba musicien o yaza numéro 1 donc na ba jeune na ba musicien ya moki ya Congo yaza numéro 1 o yaza na top donc c'est à dire yende pena zala ki plafond donc tant on a zali ki na moki mais tellement que esprit na ye s'incarna kana nga makasi na salle prière kala. Mais Nzamba eko ya nolanga na koma pe musali ya Nzambe na yokaka pe musique yango susu te na dégoûta pe yango na forcer le côté. Mais si je vous dis que ezaka na quelques mois awa nde Seigneur azolakisa ngai comment est-ce que esprit ya musicien wana ezobima na nzoto na nga.
plus ozozala na sa makolo ya Nzambe, plus ozomela na sa na makolo ya Nzambe, plus ozozwa ba délivrance. Délivrance ezaka processus eyaka mbala moko te ke ye pa ochange na nyonso. C'est que so komi bongo foko maka Nzambe olonga mokili omata lola, donc okoma lipasa Yesu tozaka deya mapasa Yesu, mais c'est-à-dire foko ma Yesu yo moko. Or c'est un Dieu jaloux, a partager la gloire na ye na motu te. Na bandi kosala ba prière, Nzambe bomanga matoi, Nzambe kanganga matoi, koti sanga dégoût, makila na yo sandi sangai, ba posa musique wana, na dégoûté, papa na sala prière wana. Na boya kutu koyana Kinshasa pona yango. Na ba biso na ekini lokola Kongo na biso ezalaka olingo linga te. Oyoka ka musique ya moke. Ato vandi na ndako nozoka bar wana ezobeta. Le voisin. Voilà. Église awa, musique awa. Ataka na kata lupango no ka lupango ekangami na baza na fête bazobeta. Osa ne siko okimi na mote. Maintenant nazaki na ko banga wana nazoloba ke na koyoka ngo lisusu. Na kozonga suna monde wana. Parce que les monde moko e babima kango bongo te. Okoko bimango bongo te sans que osa appelé te. Il faut zala na appel à Yesu. Il faut s'accrocher na Yesu pour bima na kati ya monde wana. Papa, na sali boye. Na souffrir. Na souffrir pour musicien wana atika nzoto nanga, pour abima na vie nanga. Pour natika musique, pour nabima na monde, natika koyoka musique ya mo. C'était pas facile. En tout cas, Nangola Nzambe, tout ça va te féliciter puis pour ça Yesu Masia merci. Et na ko sala ba jeune prière wana nazo bondela. Nde Nzambe bisinga koyoka suni. Tant kana tiki koyoka musique na ye, na yoka ka kuna libanga. Pourquoi? Parce que y a déjà ici Kazala qui a compris que na bandi ko détruire temple na ye. Parce que azoluka ndenge nini na kozwanga na nzela baninga na nga na nzela bandeko na nga na nzela tout o nyonso yebeke ba yebinga pour na numéro de téléphone na bloquer na numéro de téléphone na changer numéro de téléphone et gloire à Dieu. Entourage déjà vu que na voyager qui to kaboni na entourage mais ce que oza esika o entourage ezali conseil ezali bima na kati entourage changer entourage tika entourage à mokili kota na kati entourage ya bato bazo salela Nzambe fréquenter sikoyo milliers ya bana na Nzambe comment no baninga ya basali ya Nzambe comment no balinga bayembi c'est-à-dire changer milliers et singa kingai na changer milliers na kata conversation na bloqué, c'est-à-dire ndenge monde évolué au longoli penza muntu wana partout numéro na yo effacé biloko nyonso yo ebi ya pesa yo zwa yango tumba soko tumba te zwa yango bwaka baninga betelo quand même solo que mais Jeannette Kotona libanga ebimi hein sikoyo libanga wana ebimi déjà Satan papa salaka makamni na ndenge na ye ezateke ba comme tango zobeteli solo ndeko na yo muninga ko tutu muninga okati déjà ba relation nyonso oyo kite babwaki yo babwaki ngai ndenge nini babwaki après nga pe babwaki sikoyo bite na yo kanano okoloka te Satan pe lo wazo tungisana no bite na yo kanano yo be kuno zo che mais ngana toza susute aboki ngana problème nini ngamna ngomna ngama Nzambe boy parce que tango yoki yango kaka tango yoka ngo eza lokola ema e banzo bendo bandi ko raisonner tozala ki bien tozala ko sala boye tozala ki boye o banzo raisonner so tango yoki kana libanga wana donc on dirait tango déjà bakanga ka muntu bakanga ka ye ba o sala jeter tango okanga yo c'est-à-dire voix na ye et pas na yo comme donc on comme une sensibilité moko pas possible et du coup quand le but na benga muteme comme lo ko benga te ozolo ba benga okoto te ko benga te benga parce que on benga pour remercier to au sala nini papa musicien moi chaque abonaka na musicien te bandeko bazolandanga o babima na ba musicien ba yebi makambo na oloba ko obima on continue la délivrance dans le moko. Oui, on continue. Tant que bengi
Babouakio, yo bon ça va. Aux téléphone, obenga ete. Voilà, deux esprits on est comme Kobunda, comme Bunda benga, ko benga te. Le kola déjà, ma kolo nangiza ki na kata la prière et na kobondela, de na ko comprendre que nga habiter. Oyo za esprit zo luka ebenda ngai, ezomisa a luka ndenge nini o rejoindre ngai na benga ete. Alors c'est sukaki bongo pendant que na komé ko sa esko ba prière nga moko mona na ndoto pe na banzolo te msunga na vandi ya telemi kuna mawa aotala nga na miso mawa esanga a otiki ngai ondimi fama otika ngai ozolingo kende ozokanisa tata nde tozalaki abanzo betelo sko masolo nde bozalaki. Donc na moment wana nde na bande ko comprendre que délivrance eso s'est passé na vie nanga parce que séparation comme au salama. Oko zale msusu zomona ndoto bozae to mona na ba papa lendele pa omonika ye pa koti tango akota pesi batenso bambota ndeni na bien so zo c'est la tourna opeso mbota be na oposa na nga pembe no to boyanga iti okimanga dans na ba vision donc et comment ki bongo donc c'est-à-dire ezo là ça déjà que séparation et le progrès yo so salma yo zomona ona na zomona ona ndenga vision et na continuer qui toujours na continuer qui nzamba sunga ki ngai. Parce que nga moko nanu na telemaki na prière. Nga moko na telemaki na prière, le ko la pezala ki temps. Parce que nyonso faut balana, il faut ezala temps, yo moko po telemi na prière, nzambe pa ye atie loboko asungi. Nzamba yebisi ngai. Na feti ya Kana, Jésus abongolaki mai vino. Kasi sali wana bato bamonaki te. Yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komona sali wana yango na ye po ye nzambe akosaka te po nga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latielamba ya Sika, la salle polyvalente Sam Setchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires, pour toutes vos cérémonies, Sam Setchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci Seigneur, merci. Talabo Kesenizali, entre Fetu Kendaka, il y a voisin na yo to voisine na yo. Soki Kebo Kesenizali ya solo, Feti ya yo kosala mokonate. Ya yo yakanangwao. Merci. Et nzamba zo memanga siko nzamba banzo lakisanga siko makambu na ye. Mona na lali na se retrouver na monde des ténèbres nini écran ya munene batielo minanga yoana. Bazolo bana yo moni o échoué monsieur to pesa ki yo o sali yango te oso mona siko et puis bimisi bango ba jeune garçon ba musicien belé ba jeune garçon et na bango nyoso bazaki ba pantalon ndenge ba mbali ba tchaka ba pantalon na C ba pantalon na C et puis les autres bibali bazo coucher na bango na ninga sima bazo bisa bango ki faut bo sala ngo bolingi succès faut bo sala ngo yango de ko bene ba succès yango de ko pona boy yango de. Alors, c'est par là que vous comprenez bien ça. Des mots de la vie qu'on peut mais on va sentir que c'est quel wana que c'est un fan naie na entourage on appelle que moto on dirait pas cause appelle moi vieux na ko bimanga na bande consommer bali pe. Bon, bato wana bazana basala kama na bango na ndenge nyonso ke moto yebate, moto sentir pété, bazara mayele na ndenge na bango. A olinga te yo yeba, to a olinga te pe yo sentir. Oui, à Rolingate. Donc, c'est un peu ça. Et... Sinon, mais il a pour tout compléter. Maman Jeannette, dans le monde, c'est vrai, ils allaient accompagner na misala mulili. Yo obandi ko comprendre quand même que mutu yo ana banzela mo mabeba appel yo mo bando sala ko sala effort que au kabwana penza naye.
mais entourage yo zai quand même na bato bande ko accompagner bolingo na bino parce que bolingo zai quand même yo mon côté certainement pas présenter peut pas au grand frère au petit frère au ndeko au pe moi bio pour pas gérer rapé yo de façon que ceux qui moi bilinga ba bonde la paye yo au sala ndenge pour ou échapper na ba intervention ba to parce que bolingo zala on ka bon le kola koto mère déjà à Siliki tu en as bien mutune mo bo petit na ba sola na bien petit côté mère morale yo au sala ne pour échapper na ba tunyo surtout il y a côté na yo comme côté na ndé na lobaki ki na changer numéro à téléphone donc nazalaki injoignable parce que azalaki na ndenge nyonso ko contacter nga na bandeko na baninga ndeko mususu natanga commentaire akomi na se alobi makambo mwa sazolo batoyebi yango te eza ya lokuta soki ezali ya solo apesa ba preuve so Jesus naza na besoin ya kopesa ba preuve te parce que famille na nga d'abord eyebi makambo nazolo beza ya solo famille na ye quelques bato bayebi makambo nazolo beza ya solo entourage na ye bayebi makambo nazolo beza ya solo baninga na ngai oyo na moment na l'époque wana ndenge otoloba bayebi makambo ezali ko se passer bayebi nyonso bayebi parce que omoni bango bazana nukuna bango oyebisa bango te ça sert à rien mais okutana pena bango lelo quand même je crois ton accoutrement a changé parce que tout le monde va nous voir batine biso ba photo no ya kala bakanga na yo banini mobolo wana mambo kala ta botini photo mo tout ça na moni yemo déjà zolo ba makambo kinga na sala ka boy alors batu babandu tinda biloko lelo sala quand même par na kisasa otambola likolo te otambola na nzela nyonso batu nyonso batambolaka ville po kendaka place mo ba ambassade des arabes bisiko bango pe bakendaka alors tango kutana na bango comment est-ce que connexion bio yo na bango zalande esengo makasi dernier temps ozolo babongo na loseka parce que il y a quelques jours passés na kutanaki pena moko na kendaki kutu verrier ngam na kendaki verrier en tout cas to yambana ki esengo makasi azo présenter avec honneur au camarade nanga to bando sani ba vie akoma musali nzambe c'est-à-dire ngai na pousser mon to benga nga mosali ya nzambe te na pousser mon to loba nga te que je suis une prophétesse mais c'est-à-dire molimo na nzambe ndé convaincre bango et convaincre yeba que oui c'est vrai aza mosali ya nzambe azo présenter ngai akoma prophétesse maman pasteur ko moni ndenge moni boye to sai ko sala makambo bo moni makambo on ezala ndo beta ba le passer to sai ko sala boye to mais tala ndezamba benga ye tout ça et donc c'est-à-dire question posée ngai ezong singa makambo belé mususu pe to donc na semaine on dirait na kutana na bango ata 3 mususu ya to kutana bi Jeannette na zone di maté pour arobenga nga Jeannette maman pasteur maman pour oh maman prophétesse maman sali ya nzambe to ça okende ne boye to ça abi to na vandaka na zotala yo na yebisa nzambe na bi nga na ko sala ndenge ni pona ko mapelo ko la mwana mwasi ntango mapelo ko la Jeannette to zala kina wa to zo sala nebo asala ndenge ni avandisanga na bi yebisa nga nanu encore na tango ka to zo benga na kaya ya lobana na usale ndenge nini yebisa nga nanu usale ndenge ni na bandi ko expliquer na desi na bi ta les abois ça me suffit na za besoin ya bato nyonso bandi m'appel na ngati mais ba o kaka ba yebinga o bandi maka mission na appel on za mapesi ngai ya ngwana ndeza motu ya pona ngai. Merci beaucoup, prophétesse Jeannette. Je crois que toujours qui est vers la fin du entretien à Bissau, parce que tout qui a toujours parti, parce que la télé est à Kambouyaton. Alors, Zali une organisation déjà au Salaki depuis passage Nayo la fois dernière, où tu as annoncé Bissau. Tout le monde est pas image et puis bah la soit image à on a souka. Ah ouais, comment est-ce que Kendaki na ngamba bandundu, au Kendaki ko évangéliser, nzambatina ki na mboka mona village. Alors on a kozonga na ozaki décision ya ko soutenir bandeko na kozonga lisusu kuna na ko continuer évangélisation dans le opération ko pesa moto Bible côté ya moto Jésus-Christ pe ko pesa e beaucoup ya bomo ko permettre à chaque fois aboka kude azwa lisungi to monaki ba état to kutaki église cher exaté ba état mo très critique ba to zaki très touché ya ko mona ba image les gens même m'ont appelé mais papa Alain to ça nini to binga maman Jeannette a répondu quitter bon insister peut-être dans un programme à prière to komi pe na mois yango oyo lobaki mois de mars programme eza ndengeni
Ok, merci papa. Programme Nabiso Ezalika Ndenge Ezalaki to changer le côté. Et yango na loba ki na début ya l'émission Nabiso que depuis le 1er mars, tozaki déjà na prière, tozana 30 jours de prière. Tokotaki déjà ma bondeli pour na programme ango. Mais bah na Zambé, je pense que ce qui Seigneur a permettre tokozonga pour la deuxième fois pour na ko annoncer bango, il faut tozalaka bango sika bazali ba soutenir biso na ma bondeli na distance mais tokozana 3 jours pour toko se réunir biso nyonso en live pour que to bondela pour na mission tozokende ko sala na village Kinzoanga. Alors kuna ezali mboka bande kona biso bayebi kotanga bango nyonso te. Tozo mema liba Bible ya Lingala et puis ya Kiswahili noko e permettre ka bango baloba malamu toko distribuer ngo juste na bandeko baza na makoki ya kotanga pona ko expliquer ba o baza na makoki ya kotanga te. Alors na kovanda na bandeko nyonso ya groupe ko solola na bango kotala lo lengeni to ko sala évangélisation ngo na côté kuna ndeto muso Kongo pezanga te. Ouais. Ki Kongo pezanga te. Donc même ma Bible ya Kikongo na Lingala. Mais le les en village moko mokie donc c'est-à-dire village on est allé si quand Zambé a pesi biso mission to kende. Ba village mususu ezaza nango mais le la mission ezala ki nano kuna oyo ngape na yeba kite pourquoi est-ce que na kenda ki kuna mais tant on a commis kuna pendant que na mona ki cher wana na église Seigneur abanzo lo bilanga lo bitala ndenge cher na ngai ezo polambula. Est-ce que bino na kata banda kuna bino bozana ba plasma Seigneur alobi plasma bozana ba plasma o bochana ba miranda kuna bino mutasombi plasma ya $1,500 $500 kutu kaka ya pamba achena ndako na ye okolinga place wana che plasma ezala na lidusu mbula soke bete kota ezikisa ebebisa plasma télé wana ozo sécuriser télé ozo sécuriser TV à $500 ozo sécuriser TV à $1,500 à $2,000 mais cher ya nzambe o ezo pesa to mema kuna parce que bazana no na mwana c'est par rapport ya biso na réflexion et puis bazana moi problème na côté à kotanga yango to kanisa ki likanisi ya kosala évangélisation tozote ya bango lilo banzambe mais ezala na visibilité donc totie projecteur totie nini bobenga ngo nini banini na bino yo oyo e flashaka image et en même temps tozote ya tozolakisa bango Yesu Masia Yesu Masia ya kokufela biso na mokili donc évangélisation biso tozwaka na tango ya kala ndenge tozali kokola nango bazolakisa biso Yesu mutu malamu atikaki likolo akiti na se ya kufeli biso babaka kene kulusu bato baboya kiye donc tozolakisa bango en image. Et puis toujours là que ça va fin du monde. Au moment où l'Apocalypse mukanda et le banzambe lobi boy. Toujours là que ça on peut na image. Tala nenge kozala. O eza image ya makomi ototangi. Au moment nenge kozala. Il faut to bongo la monter, ma photo se repentir, photo bongama. Tala tango yeso koya e kozala boy. Tala jugement e kozala boy. Avec ba image nde eloko tolingi to sala po baye ba ndenge nini ya koyamba yango directement baye ba mutu nani otomemeli bango sango malamu azanani. Azanani parce que na kotanga na makomi c'est bien bon. Voilà pourquoi to memi ba Bible. Maintenant to lakisi bango déjà image ya muto yo to côté ya bango et to yambisi bango Yesu na ngolo nzambe et to rozalana pour un temps après que c'est sa mission wana et je pense que bazana courant kuna te to zape na besoin de panneau parce que yango nde ko sunga biso pona ko salela musala wana na batterie. Alors voilà, donc tu la fin du mois, par la grâce de Dieu, la fin du mois, tu mais avant fin du mois, tu as 3 jours de prière, 1 heure de temps en ligne, tu as passé le programme, en sorte que tout ça m'a mis sur le déco pour nous bonner là. Donc, moni que simbami bazai ko luka ngai na téléphone nazala kité j'étais en déplacement je suis de retour bakoki ko benga ceux qui bazana soutien et balingi ko soutenir ceux bakoko benga peyo et moni que balingi ba participer na action wana en tout cas portez ça on pour na mutonyo que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup prophétesse, je crois que tu communiques pratiquement na souka et monsieur Totika po qui quand même mopé parce que tolingi tango kota mboka oya ozongi na santé munene parce que diminuer mon âme malgré la prière eleki moi mingi tozo intercéder pour na yo et surtout bande ko tout bozotala to soutenir musala na nzambe donc toi tu passes la nuit dans la condition à kitoko mingi et bon mosko bande comme susu oyo baza ba difficulté baza vraiment alors tolingi to profiter na occasion o pona ko zo juste un mot na
et à part paix à servante de l'Éternel, parce qu'à cause de la paix, dans l'ouverture, il y a orphelinat Christ Rédempteur. Alors, Sengoza Makasi, Kouyebakino, Azalara déjà dans le cadre de domaine pour assister à démunis, à veuves, tout le monde a tout le temps, Kozwandambo, Kozwalibotane, Kokineko rendre vraiment visite. Alors, ça tombe bien. Maman, prophétesse Jeannette, l'Ilobapona, orphelinat Christ Rédempteur, ou déjà. Faut moi mis pour natina bande konyo surtout au hôtel la biso. En tout cas papa lendele wana ezali bana nanga na uloba bongo baza bana nanga ona memi 9 mois na libi. Tango na yoki initiative wana en tout cas na yokaki esengo makasi esengo na ngai ezalaki que parce que Seigneur a pesaki nga message mais na kata message wana nzamba apesaki nga na comprenaki te avant na ya émission je pense qu'il fallait que ça émission lobby alors avant na ya émission na zolota Seigneur azolakisa nga na garde-robe ya chambre nanga namoni bana bazali kobima bana à partir ya C ya 8 mois si 13 ans bazobima na garde-robe bana na bazobima bazaki bilambe pasuka mapapa makolongulu basuki bien témoigner ndenge bana ba fazer bazalaka parce que tant bazobima nga nazoka somo place na lela mbeto omoni que nazobuna bi bana ba uti wapi bazobima bazouta na bana bazobima ce qu'on a surtout qui na mbeto banzo prier à langue on a prier à langue oya bébé aya simbinga na loboko. Tant que je suis lâché, je suis lâché, je suis lâché. Quand je suis lâché, je suis lâché. Ce qu'on a vu, c'est que bango, na tindiki bango na bimi libanda. Quand on a bimi na bi Seigneur, bano baza banani ba uti wa. Ngas qu'on a vu décision na bina okota na kanga bango na bimisa bango libanda. Tant na koti na foot, tant na zo na porte ezaki pour na moni bana bazolela. Bazolela makasi papa. On a continué à tout le monde. La nuit. Oh, tu connais ça qui est au Kendaki. Tu connais ça au Kendaki. Tu connais ça au. Et bon, si vous avez besoin de maman, habiter tous les orphelins, tous les orphelines. Maman n'a pas Zayo. Maman n'a pas Zayo. C'est-à-dire na son Joana, bana wana bazaki na souci à comment on a na tiki bango na keli. Maintenant on a zongi bazongi si sous ce sengo. Dans le but aux na maman te yondoza maman na biso donc ezaki lokola ngane naza muto yo na yaki pona soutenir bango mais na pango sina yaki pona soutenir bango yango bazai kolela te ce que ton na tiki bango bamoni ke baza sona mutu te batikali su bango moko donc affection wana ya maman bazo ba komi ko manquer yango nde ba komi kolela ce que ton balobi nanga bongo mbala moko na okina lito inanga bazo bisanga balobi que yondoza maman na bango zo soin na bango donc il passe na banzo yamba bango na banzo bercer bango na banzo pangusa bango ndenge bazaka na salite na longoli lamba salite na latisio yo oya salaki kaka na longoli pampers na latisio yo donc tant na ozo sala ngo nazo kesengo bango be banzo seka moni bana ndenge bazala banzo sepa wa muso ya matena mama muso seminga mama tu vois il regarde comme ça c'est ndenge to saka na bana ndako moni bana banzo saka na banzo seka zalaki ngai esengo makasi. Alors, tant que les gens qui sont na yoki, vraiment j'ai béni le Seigneur. Bazaba nangai et ndakwaneza ndakonanga et nazosenga pe na bandeko nyonso motema o nzamba pesi biso motema o kozana motema ya malamu motema bolingo ce n'est pas donné à tout le monde. Donc ce kozana motema on eza grâce. Donc to sala makambo yo to sala ngo pona loko sauter. Tout ça mutu nyonso ya pona lokoso te ezana bato basala yango pona lokoso na koboya te mais biso tango tozosala yango parce que nzamba apesi biso charge wana nzamba apesi biso motema wana et so na bina landela ki bokala papa lendele omona ka azaki mutu moko azaki na bato belé azaki kolinga bato bancerclaka ye donc azora charge ya bato azora soin ya bato soki kolanda le passé ya maman Jeannette ma commentaire ekozala mingi omona ba oyebiso ki o sala lelo azalaki yango déjà wana nazalaki na moins de 20 ans mais ezalaki na bato babenganga maman bazana à chaque 32 ans 30 ans donc eza déjà signe ya responsabilité moko nzambe apesaki biso ya kozala parents kaka ya mwana oyo boti 9 mois te mais parents ya bato nyonso babengo maman bazobengo papa parce que ozozwa charge nzambe apambola yo vraiment eloko osali biso mbata mokili tozana eloko ya koloba te
mais nzambe apesi yo makanisi wana nzambe wana ntango apesaka mission apesaka na provision nzambe apesa provision nzambe apesa makasi ya boko na bana wana nzambe ya lola akokombattre moto nyonso akotelema mpona kokombattre mission oyo apesi yo. Amen. Nous sommes très très bénis. Alors je crois que retrouvez prophétesse Jeannette à travers le numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans pour n'abandonner tout. Vous en avez besoin d'assistance et à prière, vous en avez besoin d'encadrement spirituel, vous avez un problème et que vous en avez besoin au solana mosala nzambe asungayo yo pe ozota la biso ozana na vie wana donc ozana na ngambo wana olingi kotika kilumba te olingi kotika vie ya mabete olingi kotika vie ya kisite. La Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Tant au traverser ah ezali temps au ba pesio ezali tozana prolongation match comme na ngona suka alors kita yo ya koyeba ke place sanzo kende awa mabezali biso tolobi kaka sala nzambe ba côté ya kaka mais il y aura un temps aux paroles au tokozwa na biso ya ngolo société. Merci beaucoup na bino nyonso tout tokomi pratiquement na suka. Je crois que maloba etikali kaka côté ya maman Jeannette nga tokutani très prochainement. Merci na Jordan, merci na bandeko nyonso tout. Bon rétablissement na couleur basele, bon rétablissement na Jean Nzouzi et puis merci na bandeko tout oyo bazo assister biso maman Jeannette. Merci beaucoup tokomi na biso na suka oki kosukisa na message nini bato bazo occasion landa.